zomona c'est la honte. Batu loko là-bas Olivier, problème à Olivier et nazo na sana moi entre parenthèses mon côté Olivier. Mais quand même baloba ba vérité. Olivier a ba vérité na epo ameli ba diamba na ye parce que Olivier aza grand moto diamba ko saranate. Soko tuni même mix tonto kalonge. A expliquer yo. Olivier. Oui, aza moto diamba ko saranate. Moni dernièrement to zala na Olivier na matonge awa et na inter matonge to fanda wana na tonto Shekina. Oui, Olivier, avant de passer dans restaurant, mais abimiti libanda likolo pour aluka place bate karadiamba. Parce que muto yako tuna pe ngape na zala ki wana. Yako tuna masala mo ya culture pe vie pa karadiamba makasi. Ouais, t'es dans la culture féminine. Tika. T'es beta les solo. Atuninga, ya atuni masala mambo diamba na bi même comment jeune boyo masango pe Olivier toki bo. Mais au monsieur ya maison mérite. Mais bazo qui déjà côté ya Goga. Mais comment ça salité bo la tike cha bien te azotoka boye alukaka diamba so muta bongo tango azo expliquer mambo de plique pomba nuance et na ndenga mabe même Marcelin ba acha ko sepela te ye dans les garçons Olivera nini apporter la maison mère mais de plique pomba nuance et na maison mère aya na présence aya na ba momi aya na charme les lopé vile la mission le roi de la forêt vanda cha Des pliques, quand on a mis ma maman. Mais Olivier a côté ça a été à tel mis ma sauce rien. Tant on a vendu na parler na phase na émission na salle déjà. Ce qu'on a vendu na parler que les 4 jours, les on appelle il y a directeur Senghor. Ayo benganga. O Fabrice Batale toi na posa na culture pays. OK, on a pas venir na biso alimenter. Dès la parce que pas venir na biso alimenter. Président waze quoi. Et pas président na biso alimenter. Oui, ils ont préparé dans Adidas Arena na ye. Donc to za dakenda ki wana pas président na biso alimenter. Directeur Senghor benga to solo na président biso alimenter na zonga pe mo eloko nanga. Na bandaki pe boulot côté wana. Abanda boulot côté wana boulot pe kina nango bitoko normal parce que nazaki porte-parole valable ya président na biso wana et vient na biso ya limite monto mobo ya otanga ba kombo via comment kangisa ba toto yango natanga su kombo wana te donc vient na biso limite ayamba nga bien nanda kuna ye vraiment et mambo kinaki pena kitoko mais tant orchestre ke Malawi ne orchestre ndo kufa na Malawi ko zonga ya vienne na monaki et nazaki sous considéré te pour via bayaki na ebato te mana oya pas garçon wana na oya pas garçon wana garçon tani wana Jocelyn Diangenda na oya côté wana mais pour na vient na biso tant on est autant na billetterie parce que babi avant obeta salle wana faut batu basomba na ba billet so 1500 places parce qu'on a tel na billetterie à vient na biso limité na moni jusque là et zara soki na 15 billets ka via teke passe na ngasko ya ngwana souci na ngeza via beta siko côté wana mais est-ce que côté kana 1500 billets mais azar tana peu non quand même la promotion même ni tu na tel la billetterie wana na tel internet sur place ba teka ba billet wana ya vient na biso limité na monika 15 places bon ya hôtel de prix pour ma nuance tala ba mindele pena et en plus ba beta maboko ba osepela mais ba oza pe micro zo poser question lelo ba complexer ba za to na mboka donc ba complexer ba zebele je tu de prix pour ma nuance et ba zo ba lo ba français mais c'est faux. Moi on a parlé bébé Gandhi ba solo en français. Na biso ba Fabrice Matadela ba vela biso de ko tu le solo là. Ba Robinho pe ba lo ba français. Te erabo tozo beta masolo ba congolais ba étranger te. Tout sur la masola ba congolais et ba pakistanais te. D'habiter mon ingénieur. Tout sur la mamba ba congolais le roi des pliques pomba nuance. Ouais, bonjour et bonsoir, ça dépend de la valeur. Émission na bino comme la bino va parler na bino ba lobi. Émission na bino plateau de tout le monde présenté par moi-même Isaac, il est le contre-maître de la poste congolaise moi ba mama. Ba lobi ki no ngandi on a bino naza vraiment ensemble na bino ça là quand même propre. Et le logement naza plusieurs makasi ya okita vraiment na village Mayalos donc parce que vraiment place vraiment to ko sala vraiment émission vraiment na village na biso voilà bon mona na simananga voilà yango na donc village déjà bon moni papa na biso bon moni vraiment que nous tous avons ensemble mais lelo na esa bino que nous na kozala vraiment donc ngamoté ta que contre maître na kozala ngamoté na kozala moko donc balobi ya sali retour na kati ya orchestre depuis ki pomba niance nani wana balobi kino boze na tanga komboti nani wana balobi kino yemoko Fabrice Matadier tous ensemble na vraiment doule atakabir notre ingénieur vraiment tout kende parce que awa to okuta patron balobi kino boss fils Mayala vraiment to koutier awa ensemble na vraiment tous toujours ensemble na et pourquoi pas balobi kino petit boss Isaac Mayala donc tous toujours ensemble na bango awa voilà mon invité est là excusez-moi je
micro, na meke pe otie micro, poto meke pe ko sur la moi dimi. Voilà, mon invité est là vraiment la combo ya Fabrice Matadier vraiment que je dis directement bonjour artiste. Bonjour frère Nanga Bogar. La PCP Mbote de Vatnos Morta la biso partout dans le monde. Ouais. Donc a commencé par mon boss depuis qui Pomba y Alliance. Ouais. Et mon l'équipe en minute na makam. Mon l'équipe en minute na makam. Ce que makambo to so la ngwa hotel maté. Il faut ce que ya maras ko ya ko fanda pour to so la makambo vraiment donc to so la makambo donc. Donc après la résidence nanga. Voilà donc bon mon vraiment place vraiment depuis pour mania félicitations vraiment l'onate maman que doulé. Donc depuis pour mania c'est vraiment félicitations parce que comme on a qui porte parole à l'équipe na kozonga et comme on a directement enfin la condition déjà poto parce que depuis que que papa soin. Donc na espace mais alors ça la permet depuis pour mania faut la tara bien, faut la place à bien. Pour le l'artiste le roi des plis guité ou là la place à bien que c'est pas bien. Merci beaucoup Magno ça on a rolobango ya kofanda. Voilà. Est-ce que ngai ça nga bien pour petit nga mojari la zaki wana donc c'est que ça nga fort. Obi mokili soki mundela lobi lingala gafe babetele maboko. Na soki congolais albi français a gafe bando seka. Ba TikTok ba bon biso ba congolais biso mona premièrement moko to coach à complexe. Depuis Pomba Niance lelo ma salle na poto la conférence de presse wana. Alati bien donc ba benga migolo ba lobi ministre ba chanter donc même dans monde ya beauté on comprend que c'est pour cela na linga ki na zala longwa kota ba papa na zonga na Niance musique na s'appelle yo a besoin de tout ba fort hein tu ba le pied la plateau et juste na ngana expliquer ka mokili ki esengaki pena na zonga na Niance musique mais kozo on peut mettre depuis que la mwimba moko au fan de demain c'est bon hein c'est bon on est à piscine sur la moi 17h 16h sur moi éliminé moko na kana restaurant likolo na lena na meli na zo whisky na nga kuna na guichet na baye na nga grâce à ve na nga Denis Mayalos na depuis Pomba Niance ba fils Mayala les boss ne lelo Fabrice Matadier na za donc minute on a tenté et moni na auto souffrir moi trop na souffrir moi trop na vie lelo tant na Suisse comme Makambobo il faut na saisir l'opportunité oyo. Donc parce que bientôt là on est déjà en Europe là depuis Pomba Niance. Il y a déjà bourgeoisie faut banda awa tant on a que mikili déjà na mesana maman moko. Oui t'es pas Pomba. Donc c'est bon pour il faut tout ça là on va mener moi propre. Mais c'est bien c'est bien. On a vraiment bossé très bien vraiment. Merci beaucoup à toi, mon ingénieur Balobi, ingénieur patron d'Ouli Atakabir, vraiment merci mon bali à Mouindo, ça c'est bien bien vraiment Balobi qui n'ont ni basango vraiment il y a Balobi à commune qui Kinshasa mingi vraiment na base des basango na bango kuna. Merci aussi vraiment na fils Mayala, vraiment fils Mayala les boss vraiment Balobi qui Isaac Mayala aussi donc il est bon parce que tout ça avant l'espace c'est Mayala c'est vraiment dans plusieurs vraiment ya ko solo vraiment na invité na biso vraiment beaucoup monde a biso nenge a ko présenter biso par rapport place aux enfants vraiment là donc il a spécifiquement depuis pour Mania c'est vraiment ba félicitations comme la conférence de presse na après conférence de presse na comme sous conférence c'est sous muto ça des retours na orchestre à côté na orchestre et na ça maté makambo lelo makambo eta orchestre minene na zavma d'accord na koloba makambo mais eta orchestre minene pour mon na porter parole muto azongi lokola bureau na orchestre afin na place ya boy à ces journées na Mayalos boy je crois que bato bayebi déjà ndenge Mayalos César mais avant tout surtout sur la invité na biso makambo matuele na pesimbo te pas venanga team Tswaka papa la Miradi Tswaka na pesimbo te pas na Nadine Moulasi Westé je sais quoi tant ya bana et pourquoi pas Florence sous la Mongala Paris ma sœur tu as disparu mozomo on a été nazo comprendre été et naza pe na numéro pe ya Irene Kanzate donc balobi tonton na ngai Patrick Ngoubi leader vraiment comme c'est un message place wana et pourquoi pas venanga Rigoti les plafonds de Montréal au petit nayo sola au sala quand même bien là vraiment tout ça toujours ensemble na invité na ngai na kombo ya Fabrice Matadier Fabrice Matadier contre beta d'abord biso parcours na d'abord parce que c'est tout première fois tous les gars ya na plateau na biso beta biso d'abord parcours ya Fabrice Matadier d'abord pour les lots à comme pas depuis Pomba Niance et pour na comme pas depuis Pomba Niance donc du coup avant de commencer d'abord je m'en fais rapidement de saluer aussi et mon boss d'abord parce que et grâce à lui les lots dans Aboye depuis Pomba Niance et si que le PDG Adonis Mayalos fils Mayala les boss et si que Zaki Mayalos donc on a pris bango bambote et on a bien meilleur pour tes paroles dans Congo central en 2009 2010 dans le bela et structure moko sala ki wana faire 100% faire rigola tant on a longue matade na trophée
trophée wana nazwaka lar moko nasombela mama nanga lupango ana badiading nazwaki trophée wana ntango naye kisasa batindinga na eske pas président Ferregola ntango na ye wana à l'époque et noko moko azaki libumu munene boye Vasco noko wana akimwa libumu munene Vasco donc moni Vasco wana compliqué nga vie moi ntango wana mais nazwaki faute te parce que ezaka ntina tolekaki ntango na longwe wana et nde sikoyo tokesi kona Risi Matadien tango Risi Matadien longwe pa ve na biso Jésus de Nuance nga pesi kona landaki siko Risi Matadien tango toke Dubai tozongi tosala orchestre na Risi Matadien na Dubai wa tosala orchestre bino mibale oui biso tant to recruter ba to bandi orchestre et lui c'est le patron pas ne ozaki au balo jouer rôle nim porte-parole et que directeur en marketing to sala orchestre na biso 4 ans pas jumo to vandi ka boto la muki to monika Risi Matadien vandi singa o non ko nga na tika na muziki place ni ko kende ne bisi ana ko ke pas massa moko bote massa wana te non massa wana to so la peu mon muki chez massa wana si je me trompe pas et maman nanga je crois qu'ils ont aimé Katuku Bianza vraiment aux États-Unis et maman sur la maman Georgette et maman donc Charlotte Chayane maman Charlotte Chayane maman Ayani na kati ya Belgique à Kolanda biso et ayebi qui nous a qui massa zolo ba ya depuis eza bina filé j'espère. Bon, minicho za important na tanga kombo na non biso te biza bina filé. OK, Risi Matadien bisinga kende kuna na bisete kuna et sa propreté na vana nga na parler par rapport de na mona na musika mwana ke kuna ezate. Nene ofanda 4 jours 5 jours. Ba mago bazalaki déjà mon pas ça. Ba massa bazaki na boya ko to fe bango ko biso tu toaki bangolo. OK. Toaki bangolo ba marco bangolo ngangolo par rapport. Sur la fandi la parler na salle mission moko ya RTGA boye. 4 jours passés, 4 jours passés, tant on a vendu na parler na phasé na émission na salle déjà. Ce qu'on a vendu na parler que les 4 jours, on appelle il y a directeur Senghor. Ayo benganga. O Fabrice Matadien to na posa na culture PV. OK, on a pas fait na biso limité. De na kinda que pas fait na biso limité. Président waze quoi. Et pas président na biso limité. On a préparé pays dans Adidas Arena naé. Donc to za kinda ki wana pas président biso limité. Directeur Senghor benga to solo na président biso limité na zoka pe mo eloko nanga. Na bandaki pe boulot côté wana. Abandaki boulot côté wana boulot pe kina nango kitoko normal parce que nazaki porte-parole valable ya président na biso wana et vient na biso ya limité monto mobo ya otanga ba kombo via comme okangisa bato trop yango natanga su kombo wana te donc vient na biso ya limité ayamba nga bien na ndako na ye vraiment et marambo kinaki pena kitoko mais tant orchestre ke Malawi ne orchestre ndo kufa na Malawi ko zonga ya vie nde na monaki et nazaki sous considéré te pour via bayaki na ye bato. OK. Via bayaki ne bato azaki sous considéré te ndene ofanda nanga na boule et Paul Vondo Vondo ayo pesanga concert lobi Fabrice Matadien et faut bien ngande on place au banda sous histoire pas Pomba Niance. OK, donc histoire bande pas Pomba Niance. Pas Pomba Niance. OK. Histoire bande pas Pomba Niance tant Risi Matadien longo kuna ndeto banda sous na noko mais la zongi ce qu'on a parlé nanga. Voilà, zongi na parlé na auto kangaka place wana je crois que non président Obabenga limité et je crois que nous a président Wazé quoi Félix Wazé quoi mais na ko épingler ka mom ki ko sala ko sola na Fabrice Matadien ka place wana d'abord ya président Wazé quoi et lelo oyo zoloba biso to yebi ki no Wazé quoi président Wazé quoi zo préparer martyr na ndé yo monaki li dusu ya bia ko lobela vie yango wana yango profita ki mais tellement l'arbre laka ki yo 700 dollars ba ko pesa yango te voyage à Malawi okendaki te yango wana sala ki o longa na orchestre te moni kolonga na orchestre nga longa na orchestre pona nini et mambo ba martyr wana kutu na mti pona mambo parce que yango de to monaki mo sala ki promotion oui na sala ki na zale sel monto la culture pays fa sala ki promotion martyr mais bandimati mais balaka loko mo mukende ko pesa ote tout le monde tozoate. OK. Tout le monde tozoate ba master tout tozoate bon moi na tanga ba kombo na bango oui moi na tanga ba kombo na bango ezate tozo elote et même voir tant to bimana maki tozoaka transport parce que biki no émission oyo ve na ngai Eclipse Mososo rola nango Eclipse Mososo ye souvent place azalina oncle na Champs-Élysées allez ba kolanda yango na zo bisayo et bien kutu balanda yango parce que moni wana ezap na culture pays fezaki orchestre ngana zalaki wana orchestre balinga te ba misi batamana mituka te ba musicien balinga otambola mituka mais bazana yango te
ozomona donc c'est play aza na raison oh c'est play mambo alobaki garçon wana et na pesi mbote place aza alobaki ne mambo lokutati alobaki ne ka mambo solo mais vu que biso ce que tozala kuna na nebi orchestre ça soko za côté wana moi on dit maman musu ba loba ezate mais c'est dans ndo ba mambo solo c'est play akosate que c'est play akosate mambo tout aloba wana parce que ngana ndo zala ka na biki na ndo becha bango pe basilikoti na masalanga directeur quartier na masalanga sengo to ndo zala wana na becha ba basilikoti je sais que na pointer na PC transport pas beti silikoti moi j'étais là Fabrice Matadien bango tout même banoko na yo to tanga wana masalanga Elisa yebi Chance Elisa yebi PC mbote yebi biso kuna to benga Elise donc Elisa yebi est-ce que tout sur la peine d'actualité est-ce que yebi qui nous président waze quoi que beta ado ya Didas Arena après président fait rigolo et ouais nazo na yokaki yango mais pas sikara tango natali na juste dire pas l'équipe rozonga te mana oya pas garçon wana garçon tangi wana Jocelyn Diangenda na oya côté wana mais pour na faire na biso tango na yota na billetterie parce que babi avant obeta sali wana faut batu basomba na ba billet so 1500 places est-ce qu'on a tel na billetterie a fait na biso limité na moni jusque là et zara soki na 15 billets ka via teke passe na ngasko ya ngwana souci la ngeza via beta sko côté wana mais est-ce que roté kana 1500 billets mais azar tana pe non quand même la promotion même ni on a tel la billetterie wana na tel l'internet place bateka ba billet wana ya fait na biso limité na monika 15 places pour batu basombi mais j'essaie quand même que il peut juste dire quand même azongi na yo orchestre quand même état que chef d'orchestre puis beta qui a diffusé peu mon cher contre na zo bisayo awa Fabrice so Fabrice Matadien moni Jocelyn Diangenda wana wana fait nani Josidena Jocelyn Diangenda Josidena donc moni ba Josidena wana baza batu moko ba fito monstre d'amour ba benga bango ba fainéant après ça bango ba chance lelo ba Josidena wana fa ba téléma na ba vie na biso ba faire rigola boy par rapport au G mais lelo ba Jocelyn Diangenda ba tikala autant Jocelyn Diangenda ena mayalo c'est azana mbonga piscine té asa mbonga piscine té piscine eza so 8000 francs so $5 asa mbonga piscine té omona ye bo pesa e place sukola ba pesi ya sukole ayaka awa ana mbonga piscine té eza sonia ko moni fait na biso waze quoi abimisine apesi bana chance mais bana ngo ba comprendre bango té côté wana pena na tanga sukomba fe na ndenga limité te pour vieux pe azana bobola mona ye apesa ba Jocelyn wana makambo ba c'est play pe makambo ba pesa bango ba makambo ba c'est play wana lelo fo bazala ndenge moko na ba héritier watanabe mais lelo nzadi zomona ba jesa ki tipoi ndenge moko vie abenga bango ba fainéant bango tu wana ba fainéant donc neti ba Jocelyn wana c'est normal fois zonga non parce que ça na problème na place à revendre non quand même a foutre la cana grande sœur na concert na biso na grande sœur na zo bisayo soki otuninga mamo Jocelyn na Jocelyn wana alongolela na kitira pays vitro uchele kana ko expliquer yo moi j'étais là alongwa kapo asenga ka monstre d'amour mbongo ya ndako monstre d'amour a prometaki pendant une semaine a opesa ye mbongo ya ndako est-ce que maître vraiment donc maître donc 1000 esprits est-ce que maître 1000 esprits vraiment makambo vraiment oui maître Seigneur Fakou 1000 esprits aza mystique abi mambo yo donc juste bien à longwa ila kitira pe vituronga na zalaki wana et so tuni masalanga quartier directeur quartier ko yebisayo na ingénieur Chadrin Nzinga maestro donc longwa po asengi monstre d'amour mbongo ndako monstre d'amour yebisi zela dans une semaine à pesa et ça makambo vina biso ko folo midete te ba yaki longola ba voix na bango ba yango kutu na mte mbongo pena $2400 monstre d'amour bimisa $2400 apesa ngo na bureau et pas directeur quartier na Sengo so ba teli sko Jocelyn Diangenda ayaka sur répéter asiliki pour promettre que mbongo ndako ayaka sur répéter so mbongo déjà monstre d'amour apesa na bureau so bureau zoto na soto pesi jo akelibela Jo ayaka souste ba René Salemo wana bazong sambongo wana pas vers la biso limité vers la biso limité zo la na ye après quelques temps neto mona Jocelyn Diangenda leki na ba TVO alongwe na ye boye ezaki problème ndako voilà to kotika la kaka wana te wana ezaki justement parenthèse émission na biso vraiment o ezaki important vraiment to le kanako sur la vraiment na Fabrice donc Matadien vraiment tous toujours ensemble na ye et on parle maintenant sur des pluies qui pour maniance ROI pas de pluies qui pour maniance mais quand même je n'amoni et pas de pluies pour maniance si nata
Tali Bagilit Molobe déjà bazar à Paris bon séjour toujours mon ba Dadi LBG toujours mon ba Asma qui a la hauteur ya awa da mita azo na Luanda bayamba ki d'abord nene ni ko etaki ba moni ki no mona mboka lekita kozonga suna kati ya ndako na enenge moko lobi vraiment en tout cas et bayamba nga super à merveille du coup déjà na pesi et vela biso de ko chule wana pena il y a des ko chule la question mbote c'est je na biso Gelor Kanga ici que les défenseurs Dadi RBG tant na ye Dadi RBG sepelaki amoni soda azongi na ndako na ye et ça là qui penda bien donc on est na nuance musique et na ça garçon au lelo ba na ça valable donc ça tali partout dans le monde bazolo la Fabrice Matadier des retours chez Pomba Nuance Fabrice Matadier des retours chez Pomba Nuance na pesi ba dégâts Schengen et mami depuis Paris pesi mbote ya zarana ba original bende le vraiment ba merfinga ma les grands managers maman nanga Jeannette Makangi la je te salue bima bisika ozali et balobi topé sambote mingi na basali ya Nzambe lokola évangéliste David King ya David vraiment évangéliste vraiment la pêche mbote mon vieux ya zara ba sugar bébé formidable ba Alex Tima tombé d'ici le ko ya toujours muto longoli bolingo na kati ya États-Unis qui na kati ya Dubaï ba ko landa biso toujours ensemble parce que ce qui balinga rolanda vraiment petit na bango ça la quand même bien et Aline au télé 50 et pourquoi pas Naomi Makola la star Naomi Makola puis c'est la mbote pas Naomi Kongolo muto kanga basuki ya kitoko lelo to moni depuis qui pour mania ça autour ça la conférence des presse si Kota la nenge ba monsieur belé à Kinshasa baloba depuis pour mania ça belo ba français depuis pour mania ça tangati et moi j'étais étonné comment la conférence de presse là et tant que yo montoza premier depuis pour mania conférence de presse Samuel Kaida d'abord comment non il est très bien il est très bien moniteur on a vendu na hôtel la conférence de presse wana et ba char de pour les obimangai parce que nandi magité lelo mindele ba ya hôtel depuis pour mania tala ba mindele pena et en plus ba beta maboko ba osepela mais ba ozo pe micro zo poser question lelo ba complexé baza to na mboka donc ba complexé baza belé je depuis Pomba Nuance et bazolo ba lo ba français mais c'est archi faux moi na parler bébé grandi ba solo en français na biso ba Fabrice Matadier ba fait la biso de ko tu le to solo là ba Robinho pe ba lo ba français te erabo to zo beta masolo ba congolais ya ba étranger te tout sur la masolo ba congolais et ba pakistanais te d'habiter mon ingénieur tout sur la mamba ba congolais le roi de Pomba Nuance ezate to sur la makambo moi ouais donc aéro photo beta masolo ya ba congolais le quoi des pliques Pomba Nuance mais Robinho pas à congolais comment garçon na mundi pakistanais abeta pena papa na moni ozo solo la mambo ya moto yo abeta karumba abeta ba hymne national ezate le quoi ba solo mambo mundi bo sotaka pamba aza congolais te ayembela bossa biso William aza congolais te aza étranger azo kosa ba congolais azola ta bilamba basi ba kodo ba momi azo lobi que noso a besoin parfait il faut mais oui neti nga nani garçon wana nani pakistanais mundi bwana aya awa tekela fe nga Donis Ismaël ba parfait na ba Paul Vondo ba fils Ismaël lebos ba somba ba parfait pas garçon mundi bo sotaka pamba wana azo kosa ba congolais ba blo bo mona Freddy Aroya jeune oya za blibu mona oyelo mabe wana kisimbi ero tobeta masolo bisimbi te ero tobeta vena masolo ke depuis Pomba Nuance boyango to solo là to solo mo étranger te le roi garçon ateka ba parfait vraiment ça la ba réchaud wana bon ça ba réchaud to ko fana wana raté donc va cacher ça parce que souci ezaka to suku ça biso mo ambo wana et garçon wana atika ko ça ba congolais il y a des étrangers comment ko ça ba congolais et ça l'a bien été même il est déjà allé choisi marambo to solo là qui comment est mundibu et azoko ça ba congolais ko lata bilamba basi ce n'est pas bien ce n'est pas bien vraiment tout ça vraiment la Fabrice Matadier vraiment beau sentiment plaisir vraiment là je tiens à saluer Willy Mouché du code Mboka vraiment mon vieux Willy Mouché du code Mboka vraiment balobi que no vieux o asala ki no a otina ka Brunel mitete zwa numéro o otina pe téléphone otina pe crédit otina pe mbongo ya Willy Mouché vraiment merci beaucoup parce que eko makapé et osala vraiment eko makala na pesi sous mbote na masa na CJ dit là vraiment un américain au Congo et c'est le beau Yannick qui vraiment tourner la sango ya tonton Dani vraiment tous a toujours ensemble wana na luete wana tous a toujours na bino vraiment et merci aussi na la star Miss Nikki pour la Rabiso tous a toujours ensemble na invité na biso et lelo oyo to fandi nga na fandi na internet to leki na komona confrère papa na yo depuis pour Manias na combat Olivier alega qui pas avait na biso à l'ambassadeur et place bazar na ya parler wana Olivier les gars qui a méqué peu qu'on bakino depuis qui pour Manias
baza ba musicien ya Minerva les pas vela biso papi Kokolo c'est bon baza ba musicien papi Kokolo c'est bon tandis que depuis dans le bac nous avons musicien le roi de la obi na segi po anine et neti mutu déjà le rôle à Olivier Olivier ndenga zana bako betie ba masolo ote Olivier bako vanda te ki aloba ke depuis pomba nuance na ma sofa bro na ba café room baza ba musicien Minerva les pas papi Kokolo c'est la honte parce que depuis pomba nuance ça mutu oyo wera so la linga ke na mutema moko et puis en plus histoire de pli pomba ndenge zawana zomona c'est la honte batu lokola ba Olivier problème à Olivier nazo na sana moi entre parenthèses mon côté Olivier mais quand même alobaki ba vérité Olivier alobi ba vérité na epo ameli ba diamba na ye parce que Olivier aza grand muto diamba ko sakana te soko tuni même mix tonto Kalonji a expliquer yo Olivier oui aza muto diamba ko sakana te moni dernièrement to zala na Olivier na matonge awa et na inter matonge to fanda wana na tonto Shekina oui Olivier avandi na scène à restaurant mais abimiti libanda likolo po aluka place bate karadiamba siko muto yako tuna pe ngape na zalaki wana yako tuna masala mo ya culture pe vie pe ba radiamba makasi tena na kisa pe nani tika beta lisolo atuninga ya atuni masala mambo diamba na bi même comment jeune boyo masango pe Olivier atoki bo mais au monsieur ya maison mérite mais baso qui déjà côté ya Goga mais comment zaka salité bo alati kecha bien te azotoka boye aluka ka diamba so muta bongo tango azo expliquer mambo de pli pomba nuance et na ndenga mabe même Marcelin ba acha ko sepelate donc bana monde entier bolanda Olivier te de pli pomba aza musicien Minerval te ya aza mwana Weranson à côté ça na mitema ba maman baza ba kulutu quand même ba kulutu ya nani mais bango ya la sous-sol te sous-sol faut la lumière à bato ozomona ke Olivier atile lo sans lumière te on se comprend que il a lumière te ba depuis pomba nuance ba memi ba tuna poto ndenge moko Olivier ba memi depuis pomba nuance a ko so Olivier asimbia na maboko memi su poto etake musicien na ndenga amema ba master tout ba giliti molobeli ba na poto ozomona même ba tu ba otana parler ba bi que Olivier a sans la lumière te mais na Olivier peut bon na micho peut nga peza pe avi na nga Olivier peut faire ba que non et depuis que ça le quoi papa na e pour la camarade papa na e héritier watana mais oui Olivier aza mwana musala depuis pomba na héritier watana me baza ba patron ya ba orchestre ba memara ba orchestre poto parce que Olivier na mema ta soso na bango te poto ata nini moko bo mwana machombe na famille na bango na mema e poto te donc il faut beta trop masolo ya faut abeta trop masolo ya la team kutu te po moni Goga même moso avandi monde na bimsa ba master na biso ya pembe wala ba mishka po mishka za très propre za boga mais ba garçon de nani Olivier wata robimisa na TVT pas que le ballet tini uzomona alors contre maître mon mambo yo to solo mambo ba déplique pomba nuance Weranson na côté scène mitema ba maman tisikona no bimate ye ba côté scène wapi ou bien ye dans les garçons Olivier nini apporter na maison mère mais déplique pomba nuance et na maison mère aya na présence aya na ba momi aya na charme les lopé le roi de la forêt vanda Déplique, quand on a mis ma maman. Mais Olivier, quand ça a été, attends, mis ma sauce, rien. Mais à fin de la vie, il y a déplique à Minerval. Papi Kakol, sur tout le monde. On y fait Papi Kakol. Sur attends, attends, Olivier à comprendre que petit n'a pas de bamongolo. Il y a tout ce que le mot peut-être qu'il oppose à mon lobeli. Comment les loges Fabrice n'a déplique avec la ozon en mer. Et il y a un pot qui m'a Fabrice n'a hérité au Tanabe. Mais il y a un pot d'héritier. Fabrice bazaki na micro te pour ni bino bolingité ba mikolo beaucoup ta orchestre ba bino vérité moni bilo mususu et na kokota ko to kota gogati pourquoi parce que maïs Fabrice asili kaka yango pe kota pe guerre ti lelo ke wana mamu na bango place bazaki ngana solo mamu mingi ya déplique pomba nuance moi déplique pomba nuance na maison mère ala na micro ari na micro déplique pomba kenda ba Zénith asala mambo danger bino boyebi mais ba poto mais abalo ke escolo ko la remplaçant te ando ke le roi remplaçant te er so représenter ye abimi abeti nzembo na ye ceux qui ont nzembo na banini nzembo na bona Fabrice pas abimi badiyo abimi asali badiyo mando ke ne comme remplaçant te pour nzembo représenter beta oyebi ba nzembo ebele tango Weranson le roi de la forêt papa na biso koko avandi atie avandi aningisia
ah côté la mitema wa maman ce n'est pas donné à n'importe qui yango zo mona lelo na maison mère ba te belé baza na lumière té zo mona nde bazala ki bango misato wana moni deux personnes ka baza na lumière nani wana fabricat c'est des pliques pomba nuance ah mais toi t'as vu ça bien nde bazaki bango misato nde bayaki na ndenga idéologie wana nde bayaki wana trois personnes wana ke des pliques pomba nuance na maye sofa pour na masque moko bango misato mona ke des pliques pomba nuance ça la lumière makasi maye sofa pour la lumière. Merci beaucoup vraiment depuis qu'il y a la lumière Fabrice maye sofa la lumière pour comprendre vraiment que non donc il m'a invité na biso malembe et na succès au moko pour la moni Paul Fondo Fando et moni Olivera nazo nebité ceux qui n'aéroport na biso faute na senga pena na aéroport na biso na lekisa diamba pour Olivera. OK. Atoti ndele diamba na Paris moni na Paris déjà son momela bakuyu le rôle petit na Kabuya ce n'est pas bien. Nani? Petit na Kabuya. Kabuya wapi? Kabuya wa animateur petit na ngai. Oya fali pupa. Petit na Kabuya, petit na wa poto, petit na Kabuya. OK. So mo tcha bakuyu le rôle petit na Kabuya faux. OK. Zomona. Il faut azwatan et na luka numéro na epo dernièrement ndo benga benga fa kemikili. Ando benga benga ona na babilamba te banini, ando benga benga ninga. Parce que France doit le numéro na comme ça, tout ça l'attaque colis moko boue, tout ça ba poisson le colo diamba nassé pour Olivier à tout indela. Oh depuis qu'il peut pas dire saloba musique donc voilà musique est amboula bongo et Fabrice Matadiev je crois qu'il y a notre roman qui est vraiment dans sous émission na biso et programme d'abord il y a réponse il y a des plus qui peut maniance et zoleka d'abord nini et batubayamba qui ont nini et promotion pour les cadres. Ouais donc apparemment jusqu'à poser un clip vraiment générique qui mobimisa qui tout monde qui générique qui bêta qui vraiment et y a un tout solo là au moins single la biso réponse et se comporter dans très bien sur les plateformes de téléchargement les plateformes sont vraiment partout sur le petit et se comporter très bien mais depuis que pomba nuance et à ça nous promotion pour une réponse té avec ça Fabrice Matadé tant que tu as zonga qui ça après arena la fin la biso faire rigola la PC va bonne chance tant que zonga ne tozo banda yo promotion et réponse mais ils ont parmi ba invité ba azapé parmi ba lever les rideaux à concert té azapé ya lever les rideaux à concert il y a des invités avec la biso faire rigola les padres pour ça quand même bazolo ba keno ba on ba mia des ba fab gaz ba oza ba lever les rideaux on depuis pomba nuance azate le go garçon na sotara na ba lekisa qui a lever les rideaux na arena ya vela biso timba. On se comprend. Vela biso nani? Vela biso timba. Fali pupa aigle. Yo ne muto tangi kombo wana. Zomona kasi yo muto tangi ngote ngala lebi ke vela biso timba ndenge et amema garçon na ateka ba parfait mundibu ake sala ba lever les rideaux té depuis les pliques pomba nuance et bazo mema pas vena e faire rigola. Ba me mettre pour ça na photo. Ah c'est la vena e faire rigola pour présenter kututé. Ake talande vena na concert. Bazo présenter té pour ko présenter le quoi ba présenter le quoi ba Olivier ba milaradia Mbapo yebanité même si tu Patrick Monama géomètre fashion aibi marambo ozomona donc depuis que pomba kozala wana et tango arena zo sila tango azozonga na zo ebisa yo banzembo kitoko eza na réponse même singe nzembo moko prêt à tout et utako bima déjà depuis le 3 mars OK ayembela ki vela biso ya bandalo banzembo zebele ya batu na biso donc voilà et ba fanatique no sur la bonne musique pour retenir que depuis pomba nuance après si biso bana na chance to signer ba titre moko na album wa musicien zobi donc on a petit na mojare la place dans nzembo moko ngamo pe Fabrice Matadé ko zonga mbala moko bo ba pesa na titre donc titre wana batu bazowelela nzembo na s'attendre na novembre pe boyo pe na mikili na depuis te ko s'attendre te yebango ke tcha jala mutuki na novembre na Paris ana pomba nuance merci en novembre déjà bana poto ba Passance Matia bana zoya déjà na Paris wana et venanga Bruno Lubika mbonga propre a solo la rabia venanga Bruno Lubika mbonga propre na zoya na Paris wana et nzembo nanga wana titre nango c'est suémé déjà bazo travailler ngo déjà titre nango c'est suémé wana ba miseni ba wemba et déjà pour ngai na bomba ki na secret pomba nuance yemoko a repesa ngai deux personnes moko ba ocha ba vocal na nzembo nanga mais ngana bisio que non il faut contacter vraiment petit frère non Monjarela Monja musique au musicien bino
azaki na Italie na micho skoza na France. Ah ouais, OK. OK. Il vraiment donc il place à ta vocale quoi. Il y a misi na bino motema wa sur vérité donc au moins que depuis pour manier c'est la première répétition ba salle depuis pour manier c'est lobi que non il faut que même ba misi na pousse. C'est ça. Tu vois donc papa moko mala moni geste oyo yango maboko papa na biso depuis pour manier ce ko kaukati. OK wana mangana ça depuis pour manier c'est vraiment nzamba pambolo place à salle vraiment donc qui va na suka avant nzembo na bato bazowelela ngo venanga edobwanga na tiko vraiment na posa vraiment na suka na tiko vraiment osenga siko bato vraiment baleka na kobenga oleka kobenga bato vraiment pour na nzembo wana et merci beaucoup na espace Miami vraiment et de pissinga place vraiment kulala na ndenge yolo wana balobi que non au mona boss Eric d'Afrique vraiment azawana balobi Gérard chéri ben malonga yangiama na pesho mote inspecteur petit na gas kebe vraiment na pesho mote place ozali et cap encourager donc la pesho mote et la pesho Tizor de mote diable méchak et gang na pesho mote vraiment espace donc Miami vraiment na yolo wana vraiment place na kopema mikolo oyo et artiste na biso je crois que to na suka na kosenga vraiment le boaka ba dédicace na bato balinga vraiment donc et pour la séance répétitive tous na coulisses tous répéter et na absence ya mokonzi biso tous répéter OK wana vraiment tous wana vraiment ba massa tout na pesi bino mbote et na banda na bato basungaka Fabrice Matadien pour les loko vendre dans espace kitoko boye et faut na bato bien le kola ba venanga Adonis Mayalos grand esprit le fils du millionnaire aussitôt dit aussitôt fait Adonis Mayalos grand frère propre il y a fils Mayalos les boss na Isaac Mayalos Nous sommes que les petits génies, Isaac Mayalos, les seuls patrons à Kabarana, 3 phrases. Tu viens, tu prends, tu dégages. Grâce à Bango, les lots sont valables. Et na Bossanité, les DG aller sur la musique, on a payé Mbote. Et Paul Vondo, on a musique, on a payé Mbote, mon cher. Et na Bossanité, ingénieur Rigen, Dimbo, on a payé Mbote. JC Matewa, on a payé Mbote. Et les managers de l'espace Otozali. Master Nanga Rekembis, on a payé Mbote. Moniba na poto. Oui, il faut boire à Master Wana, pour la poto, Ayebani Nanote. So fona boire répondre à poto ayeba na ayebani mingi na Congo DJ Reke mbisi ya munene na pesi mbote donc voilà quoi Marcel Baat na musika na pesi ça Shekina Mayala na monio la biya Shekina Mayala na pesi mbote et Marcel Baat faut boire rappeler Marcel Baat voilà Marcel Baat wana donc na pesi Marcel Baat mbote et Jocelyne Tiala 3e femme nanga na pesi mbote Jocelyne Tiala donc voilà quoi na pesi ba tout ba hôtel ngai et na pesa suna ni mbote po ba tombe ba bele to aussi les saté mais ba pona ba tombongo ba tuloko ba ovela biso Willy Musheni et vela biso si dialogue biki non nazo senga siko bwa kelanga pe siko lokola venanga Rigotimba le plafond de Montréal le patron Rigotimba le plafond de Montréal yazaka mimi na ba Kevin Lutete il photo baxela et entre lui et le dollar il y a pas le trait d'ino voilà mon Rigotimba bon senti entre lui et le dollar il y a pas le trait d'ino Rigotimba na kati ya Londres siko mto kolanda biso pe ko benga ovena nga chimi tsitswaka papa na miradi tsiswaka vie moko yaka baka na surprise ya solo wana chimi tsiswaka papa na miradi chimi tsiswaka papa na miradi tsiswaka yaka baka na version kuta moni vena nga blanco maiza na Londres na Marlène Kebano diza maïlo pesi bango mbote na Londres na osenga siko mère na biso siko aimé balbi aimé katuku bianza vraiment maman na biso kati ya États-Unis na fondation no mobimba vraiment artiste vraiment azar pour nous soutenir c'est ça même biso bien et mais aussi na depuis pour maniance vraiment pour na ba initiative ya boye ça même bien depuis pour maniance yo za déjà ba soldat non déjà yo za président bango za présidenter yo il faut ça la réforme actualité bongo là no pongi la pongi ba soldat déjà ça dit que ba dire bazar déjà que ba ça vraiment quand même ça qui toko et merci aussi à mon ingénieur patron vraiment Doulé Atakabir vraiment mon ingénieur patron si j'ai dit mon ingénieur patron parce que moi-même je sais tara mutazo anga ya moko binga lo contre mettre chambre ba futa comme on appelle si bon 4 chambres do 4 jours 5 jours ndenge mona fait nanga Adonis Mayalos donc voilà zo sengela o déjà pas le fait nanga Adonis Mayalos le fils du millionnaire a payé ça on a Mayalos ata des semaines tala ka balobi ki no ma place c'est moi qui to vraiment ata des semaines ça la bien to bi ki no donc tout ba to ba yambi biso évidemment que no fils Mayala vraiment donc muta yambi biso donc boss ya za c'est kuna c'est aussi ça to que za ensemble na vraiment na espace Mayalos vraiment bozaboya et que ça quand même bien et que ça vraiment quand même bien bato poto balinga ba vivre place bien ba fa na place bien espace Mayalos vraiment ils sont toujours ensemble merci beaucoup